bandeko batali boboto esika bozali kolanda biso na mokolo mwa lelo le 25 décembre 2016 lokola boyebi le 25 décembre ezali nde Noël yango lelo ndenge bozomona na bilili eyali église Saint-Bernard awa tozali na 18e arrondissement na kati ya Paris epai wapi messe ya Noël ekosalama lelo messe oyo ekosalamela na abbé Noël ndenge babengaka na mboka na biso donc awa bakobenga ye Père Noël Mpati ntango nazali koloba Père Noël Mpati elingi koloba ete kombo na ye Noël donc lelo comprendre que ezali pe anniversaire ya sango donc messe lelo ezala awa messe ya communauté catholique congolaise ndenge nalobaki tout à l'heure tozali awa na 18e arrondissement na Paris quartier oyo bato bayebi eyali quartier ya oyo ezali kosangisa Château Rouge na Barbès. Château Rouge bien sûr na ndenge ya kombo ya quartier et puis Barbès na ndenge ya quartier mais ezali pe na ndenge ya ba métro donc métro Barbès na métro Château Rouge donc église Saint-Bernard ezali juste à côté à square Ndengoni Saint-Bernard Saïd Bouziri Lazaraki moko ya défenseur ya droit de l'homme donc Lazaraki Maghrébin voilà ezali quartier ya Paris 18e epai wapi bapesi communauté catholique congolaise aumônerie officielle donc emplacement ya église oyo ezali pena bien desservi mpona baye bangoyaka messe awa oyo bangoyaka bakutana awa mpona ntina ya losambo to bacérémonie ezali mpenza bien desservi soki oye na baligne ya RER oyo etelemaka na gare du Nord je cite ligne D na ligne B okita toujours na gare du Nord soki okiti na gare du Nord donc ozali à quelques mètres ya Barbès donc ozali pembeni so outi na ligne 2 okokita na métro Chapelle donc métro Chapelle ezali métro ekangama mbala moko na gare du Nord Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour. Donc, bonjour Père, Père Noël Mpati. Joyeux anniversaire. Merci. Voilà. Lelo ezali le 25 décembre. Mbotama ya Christo. Donc mbotama ya Jésus-Christ. Et puis mbotama na yo. Donc to kutio lelo na église Saint-Bernard. Et pas wapi au la messe ya Noël pour la communauté catholique
congolaise. Voilà, yangwana tumtoye ba impression na yo et puis ndengi nini et le sentiment ni nous allons na kati motema pendant 2 événements wezo salama. Voilà. Pour na Botama mokonzi ezali bolingo oyo nzambe alingaki biso alingaki kotika biso ndenge wana te atindelaki biso mobikisi soki obiki emema toujours esengo soki oyebi mobikisi ezala toujours esengo yango wana mokolo mwa lelo tosengeli kozala na sentiment ya esengo mpo mobikisi aye kobikisa biso bon eza mpe nzambe alingaki mokolo oyo namona mokili bon eza mpe libaku na mpo na ngai ya kotondo nzambe botondi na mibu oyo apesi ngai mpe na kosenga ye makasi nakoba mosala oyo ye moko azali kopesa nga mpo na lokumu na ye mpe mpo na esengo ya bandeko. D'accord. Alors père tolingi toyeba outi kosala mosala monene mosala kitoko expérience ya bien mpo na bayeba oya nsima na Londres outi kovandisa disons aumônerie catholique congolaise na Londres sikoyo oye awa na Paris na France donc pona kosala pe mosala identique ndenge wuto sala kuna toyeba disons ndenge nini okuti Paris ndenge nini ozana ba idée pona disons communauté congolaise na Paris nakutani na bandeko bazaka bandeko ndenge nakutaki na Londres ndenge mpe nakuti awa mosala nasalaki kuna na expérience oyo nazwi yango mpe nakomema awa nasala yango lokolo oyebi te biso basango batindaka biso mosala batata episkopo batindinga na mosala awa nakomeka kosala mosala yango nakosenga na bandeko ya Paris basambela mpo na ngai mpo te nasala mosala yango mosala eleka malamu mpe tokoka kofandisa mpenza makambo na ntina te makambo matambola kitoko mpenza nzambe azwa lokumu biso na biso tosepela koyeba ke tozali bakristo. Merci mingi monsieur l'abbé, bon anniversaire et puis mbotama malamu ya Yesu Kristo. Merci. Voilà. Boteli biso mobikisi ndenge ndeko ya biso azali koyemba na esengo nyonso na esengo nyonso Yesu abotama na ekala me mbula na mbula tokokundolaka espérance wana ye ya bokristo po espérance wana ebotama lisusu na kati ya mitema na biso na kimia na bolingo na nyonso tala kaka bapasi na kati ya mboka na biso lelo oyo espérance wana ya Yesu Kristu ya kokotela na kata congolais na congolais ezala ba politicien wana bazosala soko nini lelo yo tona na posa ya kokundola boyei ya mokonzi pona lumière wana ya mokonzi ya kotonda na kati na biso epesa biso makasi epesa biso nguya epesa biso elikia wana elikia oyo nzambe apesaka kala akopesa ngoti lelo yo elikia na ekolisa biso ekeni kokundola susu makabo nyonso nzamba atondisa na mokilo ya Kongo bandeko ekomane poison mpona biso bacongolais tolingi lelo oyo congolais na congolais aprofite nango ndenge esengeli kaka mpona Kongo te mpona mokili mobimba mpona mabotama biso mpona monori na biso tokola na kati ya boyambi tokola na kati ya Yesu Kristo mpo kombo ya nzambe ekende liboso. Joyeux Noël. Voilà bouti koyoka ndenge ser na biso auti koloba ndenge azali pe ko sala musala na ye azali ko chaba disons livrer ya banzembo na kati na esika ya bato bakovandela ezali esengo mingi toyebi ete communauté catholique congolaise lelo ekozala na esengo mingi po te ezali ekosepela mbotama ya mokonzi Yesu kasi ezali pe esengo mpo na sango na bango abe Noël tina za koloba Noël donc abe Noël ezali pe anniversaire na ye lelo voilà anniversaire alors pour information na bino bato baoyo bayebi ali rappel ezali ete abe Noël Mpati azali moko ya basango ya archidiocèse ya Kinshasa. Paroisse d'origine na ye ezali Saint François de Sales na Kitambo.
Abbé Noël Mpati a commis ordonné prêtre à Kinshasa par le cardinal Etchou en 1991.
tosangana na bonzambe wa mwana wa yo oyo alingi kosangana na bomoto wa biso okobondela esengo penza ya komono toma abuti epai ya ngomba ye moto akoya na sango elamu ya kokoto akoyebisa te libiki likomi penepene akoloba na bato ba Sion nzambe wa bino azali mokonzi boyoka bakengeli bamboka batomboli mongongo banso lisanga bakangi na sai zambi bamoni na miso mabango moko na miso mabango moko te mokonzi nzambe azali kozonga Sion bino mabanga ma Yerusalem mabebaki banso elongo bosepela mpe bonganga na sai zambi nzambe abondi ekolo ya ye asikoli Yerusalem omiso mabato babikolo biso ya se mokonzi tabo santu alakisi bokasi bwa loboko na ye bato banso bamekili mosika bamoni ndenge nini nzambe wa bino akopesaka libiki bandeko liloba ya nzambe
Mikolo lisepela mokili moyoka esengo mbuna biso bizali wana biganga makasi bilanga biso na mbuma yango bisepela litangi ya mibale olitangilie tukoyoka ndenge nini nzambe atindi mwana waye po tozwa bolimbisi masumu mpe tobika mokanda mona bahebrei tukotanga bongo eteni ya yango molongo mwa yango bino mwasa mwa motoba Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 6. Banso na mokeni lisusu toyoka litani. Bandeko, kalakala nzambe alobaka na bakoko babiso na monoko wa baprofeta na ndenge mingi mpe mbala na mbala. Kasi mikolo miye ya nsuka mwana wa ye moto ayei koloba na biso mambi mauti epai ya tata. Na ye nzambe akelaki molongo mobimba mpe aponi ye azala nkolo wa biloko biso. Ye azali mwinda monelisi nkembo ya nzambe alakisi elongi ya ye mobimba ye akozalisaka biloko biso na liloba ya ye ntabu kasi. Awa asukisi bokonzi bwa masumu akei kofanda loboko na mobali ya nzambe olikolo. Aleki banzelu na nguya, aleki kombo ya bango na nkembo. Mokolo moko te nzambe alobaki na anzelu moko te yo ozali mwana wa ngai maboti yo lelo to akozala tata wa ye akozala mwana wa ngai. Kasi ntango atindaki mwana wa ye wa yango mokili alobaki banzelu bangai bakokomela ye bandeko liloba lya nzambe. Sikoyo tokoyoka sango elamu ya misa ya Noël ya lelo ekotangama pe kolobama na Abbé Patrick oyo lelo ali kosala messe ya Noël oyo na confrère na ye Abbé John. Donc bango nde mutu bazali ko célébrer na Abbé Noël.
Landa évangile. Alléluia, alléluia. Lelo mwinda mongengeli mokili mobimba. Bato babikolo biso bakumaneli mokonzi. Alléluia. Banso toteleme akoya koya basango elamu.
ezalaki angelou amemaki, je vous annonce une grande nouvelle. Une grande nouvelle. Sango enene, sango ya esengo. Yango wana angelou ayaki komemela bana. Baboteli bino mobikisi. Bino yango nde biso. Tango tozali kosepela eyenga ya lelo, esengeli penza tozwa mayele ya koyeba biso nde banani. Prenons le temps, prenons conscience de notre existence sur cette terre. Et notre existence sur cette terre a commencé depuis notre naissance. Kosepela eyenga ya Noël ezali pona biso pe libaku ya kotala bomoi bwa biso uto tobotami bomoi na biso o mingi tango mosusu totalaka bomoi yango malamu te. Bomoi na biso uti tango tobotami yango wana na nzoto oyo tozali na yango esengeli tozalaka na esengo lokola psaume ezali koyebisa biso je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Nazali kokumisa yo mpo na mimoni te nazali ekelamu oyo ya kitoko mpenza mpo tozala ndenge tozali boye ezali bolingo ya Nzambe. Nani kati na biso ndenge tozali awa aponaki tata moko azala tata na ye moko te. Nani kati na biso awa aponaki mama moko azala mama na ye moko te. Biso nyonso tozali na libumu ya mama. Nani yango andima kobotama soki wapi soki wapi ndenge tozali awa moto na moto akotama esika na ye moko te. Kasi Nzambe nde moto aponela biso papa moko azala papa na biso. Nzambe nde moto aponela biso mama moko azala mama wa biso. Nzambe nde moto aponela biso esika eye tokobota. Ntango tobotami tozwi nde nzoto oyo tozali na yango esengeli tokengelaka yango. Noel ezali mpe libaku ya koyeba te ngai mpe nabotama. Noël est une occasion de prendre conscience de notre naissance. Ngai mpe nabotama. Ntango nabotami nazali kokola nasengeli kobatela nzoto na ngai. Yango wana tolati bilamba na malili mai mazali awa tolobi te tolata ta bamanto o na kobatela nzoto. Nous prenons soin de notre corps. Yango wana tobombaka nzoto na biso na esika moko babengi ndako. Yango wana nzoto na biso toleisaka yango po te tozwa nzoto kolongono nzoto makasi. Yango wana tobatelaka yango bosoto boizala te mpe soki nzoto tosali nous avons aussi le repos. Mes frères, mes sœurs, en prenant conscience que nous avons un corps, nous devons vêtir ce corps, nous devons nourrir ce corps, nous devons prendre soin par indigène, nous devons aussi prendre le repos. Parce que Noël, c'est la prise de conscience que nous sommes nés et que nous avons une existence. Et que nous devons prendre soin de notre existence. Lilobali ya Nzambe pe yebisi biso awa. Moto moko te alingaka anyokola nzoto na ye. Personne n'a haï sa propre chair, mais au contraire, elle la nourrit et en prend soin. Biso nyonso tozwaka soin ya nzoto na biso pamba te. Na nzoto oyo makambo manene masengeli kosalema ntango tozali na ino na mokili. Noël, c'est la prise de conscience que nous avons un corps, et un corps qui doit jouer un rôle
Cette demeure terrestre est provisoire pour laisser place à une demeure éternelle. Yangoana ba téléphone portable na biso salimi ba computer na biso salimi monoko na biso pe salimi to souhaiter biso na biso ne le kolokola boy oh la paix, oh la joie, oh le bonheur. Et ça dit de paix, tant que tu souhaitais au bout de et qui t'a de la vie. La joie, c'est notre corps. Le bonheur, c'est notre corps. Même vous allez pour jouir d'un bonheur. Il y a un na Noël, Jésus-Christ a joué à cause de lokola biso. Pour te biso pe, tu es bakate to sui nous autres. Nous autres ko biso to sui, to sengeli ko bate na ya. Pambate nous autres wana ezali tempelo ya elimo sa. Pour sakana na ya wote. Pour na nous autres wana ne ezala kanzela ko to kende ko pesa lo. Nanzoto wana ndeko yemba bandeko bazali kuyemba mungu ezali kubimana nanzoto wana bandeko mosusu batelemi bazali kosala protocole nanzoto wana ndeko komipesa na mosala wa nzambe toyeba kobatela nzoto ya biso soki nzoto ezalaki na ntina te mbele yesu kristu akokaki koyana ye na ndenge oyo azali nzambe kasi soki azwaki nzoto alaka akisi Jésus s'est incarné, c'est pour donner de l'importance à notre corps. Il y a voilà bandeko tout ça kana nzoto na biso te kasi kaka nzoto tosengeli kosalela ya kosala mpona lokumu ya nzambe nzambe moto azali kopesa biso pema ya ofele nzambe moto azali kopesa biso makasi nzoto yango na ntina te tosalela mpona lokumu ya nzambe biso tokomi kosalela yango na ndenge ya mabe yango wana nde esika lisumu ekota lisumu eyaka kopekisa nde nzoto yango wana nde lisumu epai eyaka kopekisa biso tokongwana totikala kaka ndenge wana tala nzambe atali biso ndenge tozali kosalela nzoto na biso na ndenge ya mabe yango wana sikawa alingi biso. Dieu a tellement aimé le monde ata na mabe na biso alingi biso na bolingo oyo ye alingi biso tala sikawa atindeli biso mwana wa ye. Pourquoi Dieu a envoyé son Fils pour que nous prenions soin de notre corps, pour que nous prenions soin de notre existence. Nzambe alingi biso bolingo suka te lomingo eleki balobi te bayebisi Yosefu kopengana Maria te pamba te akokota mwana bakopesa ye kombo Yesu oyo elingi koloba te Nzambe azali mpo ye akoya kobikisa biso na nini na masumu na biso tala ntina Yesu Kristo aye mpo biso tosalelaki nzoto na biso na ndenge elokobani te yango wana aye kobikisa biso
toyebaka ntango tozali kosepela eyenga elenge ya mbotama ya yesu kristo toyeba abotami mpona nini, abotami mpona nani. Soki na mituna wana topesi eyano ya mabe tokoyeba ntina ya kosepela noele te. Tokosepela noele lokola bato banse. Noele ezali libaku ya kolende kolia na restaurant. Noele ezali libaku ya kozwa gonge ya kotambola. Noele ezali libaku ya kolata bilamba, kosamba bilamba te. Ntina ya noele ezali te biso tozalaki basumu. Tobandaki kokende na liwa. Yango wana Nzambe atali biso alobi te bosengeli kokende na liwa te. Awa bino moko bozali kokamba nzoto na bino ezali komema bino na liwa tika na ntina mwana wa ngai aya kobikisa biso na Noel moko ya likambo monene oyo lisusu tosengeli kokanga kobikisa. Jésus est le sauveur. Ntango tozali koyingela awa na ndako ya Nzambe oyo tokotanga awa. Aujourd'hui, vous êtes né un sauveur, Jésus, fils de Dieu. Paris mobimba, biloba oezali. Soki totali ntango voici que Jésus va venir pour sauver les hommes. Bana banzambe boboto, boneko, tosalake, makambo mibali. D'autres kobenga Jésus farceur, d'autres kobenga Jésus chômeur. Farceur azali nani? Farceur azali motu akosaka. Kati na biso toza bakamarade bandeko bayebani oyo akosaka. Yango toloba non ozali farceur. Oyo ezali kokima na monoko na yo ezali ya solo te. Est-ce que soki tobengi lelo na eyenga oyo ya Noël, Jésus est notre sauveur? Est-ce que Jésus est farceur? Est-ce que Jésus a la réponse? Likamwa mibale, chômeur. Chômeur azali moto oyo azalaka na mosala te. Oyo azali na mosala te. Est-ce que ntango tozali kosepela eyenga lelo tokoki koloba te Yesu Kristo abotami azali chômeur? Po mosala oyo Yesu Kristo akosala banani bakopesa yango biso yango wana bandeko lelo eyenga ya Noel ezali libaku tomitala biso moko. Soki tomitali biso moko tomilinga biso moko. Soki tomilingi biso moko ntango wana tokoyeba mpona nini babengi Yesu Kristo mobikisi. Mpona nini angelo aye koyebisa biso je vous annonce une grande nouvelle. Aujourd'hui vous êtes né un sauveur. Effectivement, réellement, Jésus est sauveur. Mais à cause de la sauveur, à cause de la mauvaise sauveur, il y a beaucoup d'oyo à l'égide de Jésus Christ à Bikisaïe. Mutu oyo à l'égide de Jésus Christ à Bikisaïe, Jésus Christ à Bikisaïe. N'importe à côté de Jésus Christ chômeur était, à quoi Bikisaïe Moussala. Kopesa Yesu Kristo mosala liloba koloba nini okoya otambola na Yesu Kristo yango na kombo mosusu bapesi Yesu Kristo ezali nini Emmanuel, Dieu avec nous. Soki yo olingi kotambola no sans Dieu akoya kosauve yo te, mais soki olingi kotambola avec lui olingi koreconnaître que Jésus azali Emmanuel, Dieu avec toi. Neta mwana ntango koya na bakokoso na yo na makambo na yo na mabe na yo oye kokutana na ye ntango wana okozwa lifiki ekombo oyo bapesi Yesu Kristo mobikisi ekosala ekozala ya solo. Ça sera une vérité. Yango na bandeko Noël ya mokuboye toloba tete Yesu Kristo azali farceur parce qu'il ne ment pas. Il est pour nous sauveur. Tupesa na tokota na
alongoli na situation ya pasi ye wana nde sauveur na yo Yesu Kristo akoya kokokisa yango mpona biso tala ntina wana na litenge ya mibale bayebisi biso mutokala nzambe alingaki kobikisa biso na bato atindi baprofeta bayeba tei baprofeta bayeba sali makambo kasi ntango ya baprofeta esili na ntango na biso ntango ya suka atindeli biso Yesu Kristo mpo aya abikisa biso yango kosepela Noel kosepela mokolo mabotama ya mokonzi ezali mpe libaku mpo na biso ya kondima ye Yesu Christ croire en Jésus qu'il est là ayi mpo na ngai okokoka bisakolobane Yesu Christ ayi mpo na ngai na nini kalakala batindaki baprofeta kasi nzambe na bolingo boye monene ayi atindi mwana baye atindeli ngai mokokoko akoloba te atindeli ngai Jésus est venu pour moi aye mpo na ngai mpo na nini na bandaki kotambola na molili oyebi soki ozali kotambola na molili okomona nzela te libaku ekoki kozala wana libulu ekozala wana basende ekozala wana milani oyo bapasole ekozala wana okomona yango te ya wana sango elamu eyebisi biso Yesu Kristo aye okominda angelisa biso parce que nous étions dans les ténèbres il vient lui qui est la lumière pour éclairer notre vie bongo awa Yesu Kristo aye awa toyoki makambo oyo Noel esukaka lokola Noel te po mingi basukisaka Noel lokola Noel tomonaka ndenge nini bapemele mokumu obimba ayaka lepesi te azelakaka mokolo ya Noel biso tozala bakristo ya Noel te biso tozala bakristo ya mokolo na mokolo po Yesu Kristo Noel ezali kaka mokolo ya Noel te Noel ezalaka mokubimba Noel ezali kaka le 25 décembre te mabomi les vérités de Noël ce n'est pas seulement le 25 décembre les vérités de Noël c'est toute l'année ya wana totika kozala bakristo ya Noel kaka tozala bakristo ya mokolo na mokolo koloba na Yesu Kristo azali komikisi ya biso esuka kaka te mokolo ya Noel kasi ezala mokolo na mokolo ndenge nini tokomona yango mingi mpenza na nzela ya losambo ya misa Noël Jésus un sauveur en face de nous ntango tosambelaka misa tosengaka kolekisi kwa maso voilà soki okotemisa mokolo na mokolo ntango ozali kosenga kolimbisi kwa masumu ozali korekonetre ke Jésus abondaki mpo na yo mpo apemeli yo elibiki ya likambo nini ya masumu na yo aye komikisa masumu na yo na kati ya misa tozalaka lisusu na elembo moko ya nkembo ntango tokumisaka ye oyebi soki moto abikisi yo okalokomisa ye totala kaka awa ndenge biso tozali awa mingi kati na biso toyaka mboka oyo motu moko asalisaki biso bongo te bongo kati na biso babiso bato motu moko asalisaki okoma kokende kotemoin soki nga naza na pale grâce na ye soki nga naza na pale grâce na ye bongo soki Yesu Kristo azali kobikisa yo mpona nini kotemoine ete mpona nini kokumisa ye yango na lomingo tozwaka libaku mpona maso oyo azali kosala mpona biso koyebela ye nzembo ya nkembo kati na biso bamosusu soki ekomi ntango ya nkembo akomitapemele vie bombaso nkembo aza te wana eza ekalika te akembi mpenza kokomona ya komingana te akobeta maboko te me oyo akosala bongo ayebi teke Yesu Kristo azali nani mpona ye oyebi te Yesu Kristo azali nani mpona ye me tokende na ba kuna na batiaka nzembo vimba
la parole de Dieu. Parce que le Seigneur, Jésus, le Sauveur, il nous sauve avec sa parole. Il nous sauve avec sa parole. Il y a un peu de célébrer Noël. Un sauveur revenu avec sa parole. C'est la parole de Dieu qui nous sauve. Il y a un peu de qui s'est là comme société. Il y a un peu de messe, nous célébrons aussi Noël. Chaque messe, nous célébrons Noël parce que le Sauveur vient avec sa parole. Nami savait. Lui-même s'est fait nourriture pour nous. Avec comme ici il est. Tout a beaucoup la tête pour la plaisir à beaucoup. Car si tout a beaucoup là, pour tout éviter, dans sa besoin de pique. Jésus-Christ a donné la main de pique. Il y a quoi dans sa beaucoup là. Et quand nous communions, nous célébrons aussi Noël parce que en mangeant le corps de Christ, en buvant le sang de Christ, nous recevons le salut. Un sauveur nous aide et c'est Jésus qui nous apporte le salut. La messe, tant que nous avons la bénédiction, c'est Jésus qui nous bénit. Il y a un père qui s'assure. Il y a un peu de foi quand on a dit toute la messe, c'est la célébration de Noël. Même maintenant, on peut avoir ça. Au Cabola, un sauveur va Cabola. Aussi peut-être, montant pour le coquille naïe. Naïe qui est une capille ici, naïe dans ma bobo, naïe dans ma bobo, papa. Nous parlons de notre existence, nous parlons de notre naissance, qui est né avec l'argent, nous quitter. Ça veut dire la précision. On a dit que le Koloba, où est le naïe de Pessaïe. Ce qui est commis pour la Pessaïe, c'est que c'est commis au cap. Parce que pour la protection par la religion, il n'a pas à cadre, il y a un modèle prioritaire. Noël, on peut savoir comme ça, les animés. Mais il y a que célébrer Noël. Tout ce que ça. Mais nous sommes prêts à célébrer Noël. Pour le baptême, un sauveur nous est deux. Jésus est notre sauveur, les animés dans la sacrament. Jésus ne peut pas nous sauver sans le baptême. Sans le baptême. Il y a moins de temps qui a un baptême. Si je ne peux pas dire ça, je peux lever la ligne à baptême. Tout y est bien. Papa, maman, nous posons la balle, la carte. Surtout là, il y a aussi baptême, il y a solo thé. Jésus ne peut pas te sauver. Quand on a le baptême, solo, baptême, on a gagné, ça m'a donné. On a gagné, on est là, on se dit, sacrament de Moses, la vie Koloba. Il y a tout là. Nous célébrons Noël, Jésus, notre Sauveur, quand nous nous confessons nos péchés. Nous devons accueillir pour ça la tout là, à bénir Jésus-Christ, au pic ici dans l'ail, papa de la sacrament de la tout là, mais ici là, et d'obliga. Combien va salir tout là pour n'aller égaler? Combien va saboter tout là? Déjà, dans mon activité, la côté de Nanga, est-ce que ça va pas Noël, nous célébrons Noël à travers la confession. Nous célébrons aussi Noël comme sauveur dans le mariage, dans le sacrement et la mariage. Bon, il a dit son départ. Les années célébration de Noël. Un sauveur. Il a voulu que nous soyons là et nous donne cette existence pour que nous puissions vivre chaque jour et que chaque jour nous puissions bénéficier du salut de la porte. Domipima ya mote. Oya zala mato ya koyoka. Oya zala koseke na Noël na ndenge ya solo solo. Bandeko awa
Voilà, tokomi na suka ya omeli oyo tobengi mateya kitoko, mateya ya ye moko ye mei abe Noël ateyi biso Noël, ateyi biso pourquoi Noël, ateyi biso origine pe ya Noël. Voilà, en résumé toyeba ke tosepelaka Noël ezali libaku ya kotala parcours na biso uto tobotami. Noël ezali libaku ya koyeba ete ngai pe na botama. Yango wana ntango toza kofete Noël tomiyebaka lokola ezali anniversaire moko universel. Tomanyola mateya bongo tokolanda misa na biso.